papa langa tombwa mae, yawe tombwa mana noué. Et voilà, bonjour chers amis, bonjour les Abakouk, bonjour les Gaulois, bonjour Nabatutu et le monde entier, boza bien. Dorcas c'est bolo coco, j'espère que nazo manqué bino, ndenge bino pe bozo manqué ngame. Je crois que d'ici lobby lundi, je ferai un effort na banda musala, nazo boyer au travail parce que j'ai maigri. Na ndenge ya kosarana te vraiment na beli na kondi et puis autoriser ngana nouté na banda musala, mais vu que tous on a besoin na bino bino tous on a besoin na biso, nous sommes obligés de travailler. Merci na batutu oyo bokolanda vidéo nanga, merci na batu nyonso bolingaka Dorcas bolo koko bato bazo benga ngai nzamba lola apambola bino bato baza kokomela ngai vraiment. Bozala béni bozala tozala penza na mitema ndenge bino pe bozala na mitema na biso boza ebele partout dans le monde bozo benga bozo koma bozo souhaiter nga ba bonne guérison. En tout cas nzamba lola apambola bino, nzambe amona bino biso pe tolingi bino mingi na ba batu nyonso oyo balingaka nga pe na lingaka bino ya trop. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. En tout cas, nous sommes là pour parler de l'impératrice. Excusez. Pe mababa cook. Nous sommes là parce que Nini Nambeli est pour un problème à respiration, donc comprenez. Et yango zepe sanga moi pas si pour na répondre musala et ça nga moi na ba difficulté pour ceux qui nazo loba nazo kapé ma mingi pe mizanga makasi en tout cas, mais Dieu to ebi kenzamba osala nyonso erosimba bien. Voilà, merci na batutu, merci na président Yoshua, merci na Sam Cook le nécessaire, Mama Zozona End, merci encore na Hervé Mikaï l'homme à battre, merci na batu nyonso ba Sam Cook le nécessaire, les bons bouts tika rangate, merci na bino merci botika rangaite vraiment na maladie na moni batutu, vraiment que Dieu vous bénisse. Bande konanga ya presse auto le belara SB boza ebele, merci na bino nyonso bozo tika rangate et merci vraiment, merci na batutu. Voilà. Naloba moi moukié parce que nazi courage à roloba parce que j'ai suivi le mission de Papi Kader et puis nalandi moi ba interview il y a ba artiste ya mususu batuni bango pourquoi si la bisalu jusque là na matin azo mona na te ba mususu ba petit raison mais tu dis que si la vend à poto mais na poto pas kenda ki pété oh to habité le pourquoi oh si la tinda ki mbongo il paraît que tinda ki $1000, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Voilà. Naza ko éclaircir bino makambu nyonso lelo nene ko éclaircir bino surtout na ko lobela bino sur makambu nyonso oyo toko solo la awa lelo. Voilà, merci beaucoup. Nazo continuer ko loba ko pesa ba message nangai, nazo continuer ko analyser tozo loba boye lobby tozo na premier épisode ya film na biso suspense oyo eza écrit par SB ezali première fois si la bisalu akota film ya mboka. Comment te retrouver yango, comment si la repese biso le meilleur naie, est-ce que tu découvrir SB na ponango te découvrir SB na ponango te, mais moi je sais qu'elle est la meilleure actrice de sa génération. A copé sa biso le meilleur. Batumsusu botuni pourquoi jusque là si la zo boka film était on sait biso tout oyebi au moni bato bazar boka ba film eza bato ba jouana janité bato ba yebi janika na kombo batala jani na TV. Si la bisalu il y a des images qui circulent o eza bozar au monde si la joué avec Jani plusieurs fois na banzonzing. Donc Jani est pas si là a muta sikate. Jani penza aza collègue ya sila o ba travailler longtemps na ba nzonzinge belé. Jani na sila. Donc si là il faut respecter mémoire ya Jani parce que Jani la collègue na ye. Bato bomoni bazo kotisa ba film. Bato bomoni baza koma ko continuer lokola bango ba lembaraté lokola ba masido. Ya lembaraté tia biman kuki ya mukongo parce que likola ko koma. Masido ebi Jani te. Masido n'a jamais joué avec Jani. Bon, moi, depuis Jani Faya Koufé, est-ce que bon, moi, il y a une image moi, quand il y a Masido de circuler, il y a Jani. Jani a ébi Masido te. Peut-être Jani a découvert Masido dans la poto. Mon film, basali YouTube, il a invité par artiste.
na kombo peut-être il y a un tel. Mais en réalité, Gianni a Masido te. Toko ça va tout être se valer ba face te. Mais si la zali collègue oh ba Joana Gianni plusieurs zonzing, plusieurs films. Oh tout le monde ba image tout l'été comme il circuler, comme il tamboler la fille na Gianni. Donc s'il a droit à respecter mémoire ya Gianni. Masido sera do côté ça poye sans film à Rolianini. Sans film à collier ça bambouana nini. Sans film sera comité film et quantité ba papa wana mabuminene wana ba kotonde na kati ya comment dirais-je nakati ya nini nakati ya bureau ba kolia nini. Donc aza obligé ya ko kotisera ba film air nyonso ayebi me ayebi Janité comment à respecter mémoire ya Gianni ya ayebi na Janité yena Gianni ba jouate yo moni depuis dès ya Gianni bandi bo moni déjà présence na e. Bosi bo moni ya ye or que tu ebi ke ye za kunda matanga kunda ebembe nyonso ezalaka ya ye et depuis Gianni a kufi mama ba orphelin mama ba veuve bo moni pesa ko lié sa ba orphelin o Gianni a chiki bo moni place ki osunga ba veuve o Gianni a chiki parce que Gianni a chiki pe ba veuve baza bo moni place ki osunga ba orphelin wana ba veuve wana. Ok, on s'en bangote parce qu'il y a Gianni te. Donc on a un bateau pour le na matanga Gianni qui fiko masi do monate masi do mona na ndenge nini. Parce qu'il y a Gianni te, il y a d'autres jours enterrement il y a avant de fili. Et puis soni na eza ki oyo kaka il y a linga moni yeso alinga fa matanga. Batu ba pour ya fi actualité, fi ki lelo. A fait actualité fait qu'il est là alinga so aye matanga batuba landa la ye bando cheka et masido e matanga masiko comprend matango yo ba mamba mère vala bazakin ba Hans Luzo bazakin ba Igor 2 minutes bazakin ba Maxi Bondo e ba na amona batu bana kinye belé o ba matanga ya Gianni bato poto ba devos muso ba bazana kin. Parce que ami tout na comment on a roya batu barotianga ka bon to yebite total nanu. Voilà, merci beaucoup. Voilà, je vais maintenant parler de Papi Kader. En tout cas, cher ami, namoni babaku comme tombo karamabe et il faut tous avoir calme. Il y a des choses biloro mususu tozawana pour na rolobelango te cher ami s'il vous plaît. Tozana pour na rolobela ba Papi Kader te mutoaz omoni il faut tout tirer ngona mitu na biso ke fila azali libang manga o etela soko bwakeli ye libanga ndo zwiye akwe ya pende siko likambo Papi Kader ayebi ke son aleki na émission nanga pour ba Kader batala marate ba fila tout le monde le sait ayebi ke son aleki na émission nanga son asali critique na sila. Les abakouk barotianga ka bayo répondre nga tolinga to sa ba guerre ngana bango. Ezoni sanga na actualité. Parce que boko sa batute to ko sa pe batute ezaba abakouk ne bazo fula ba artiste belé. Yango moni e na télévision lobi que muto yo azoni sa théâtre congolais ton zonzing na kin ezali Masido. Oui. Moi j'appuie Papi Kader, c'est l'opinion de Papi Kader. Papi Kader, Yarane expliqué yo, eza opinion na yo, tu es libre de dire tout ce que tu veux. Tu es libre de parler, ya nyonso o yo lingi, eza opinion na yo. C'est ton opinion. De dire que Masi de Moutazoni sa théâtre, là c'est pour toi. Abakouk, tout tchaïkate, tout tenir y regarder. Reconnaissance o yo yazo luka peut-être que si là. Doit être reconnaissant na Masido, je sais pas. Si la na Masido n'a pas dit théâtre liboso, excusez. Entre Sila et Masido n'a pas dit théâtre liboso. Qui va être reconnaissant ou reconnaissance à reconnaître bolam ya muninga. Na yebite, en tout cas Masido, expliquera na nous batu na yo, bolam oyo yo salela Sila parce que biso to e barangote. Jusque là nga na lingana yeba na vérifier bolamu oyo salela Sila. En tout cas, tout le monde a ngoté.
bolamu yo sala fila peut-être ouais bisa fila ko appuyer a fila fungo la chaîne yango ne bolamu yero expliquer biso bolamu osombela fila lopangu fila boya ko bimisa na biso batu osombela fila mutuka to ndenge parce que moi je sais que fila pendant qu'elle venait tourner chez toi avec des gens na mutuka na arrange maintenant le beau artiste tout bien ko tourner là yo ba yebiango très bien. Si la venait des gens à Moutoukane, arrange le tournage na yo. Mais n'a aucun moi lelo mafido. Batu ba ra le kana TV ba le babo fille doit être reconnaissante na bolam yo salela reconnaissante par rapport à Nini. Parce que yo moro mafido muto et la biso yo na télévision osera jamais reconnaissante na ye. Maman vie jusqu'aujourd'hui, avec la rata cadeau ko ou te pas na yo. Avec la railleuse de la reconnaissance, jusqu'à aujourd'hui, maman vit avec l'ango. Tu n'as jamais pensé à ça? Mais comment tu vas reconnaître la rabatou? Papi Kader, l'histoire que tu ne connais pas, quand il y a la télévision, il y a un moment où il y a oui, et ça opinion, on va retenir, regarder. Tu es libre de dire tout ce que tu veux. C'est ton opinion. Mais il ne faut pas dire que si elle doit être reconnaissante, na mafido parce que mafido c'est la fille ndeti nini. Cher ami, on doit réfléchir à la télévision, réfléchir nini ozolo ba pe mankolo yesu. Il faut réfléchir. Nini on a vu la télévision. Est-ce que maintenant est bien que ça m'a bé? Il ne faut pas venir dire que provoquer les abakouk parce que vous voyez que babakou bazo fan moro chaud. Babakou bazo fan moro sensible. Soro lobby babakou bakoya. Il ne faut pas provoquer des gens s'il vous plaît. Bon tu que provoquer ba fan yasi là. Au moins lelo. Tozo mona les gens qui défendent soi-disant Mafido. Bazo fingo mari hein. Bazo mon cœur respect na ba Gabi. Bazo fingo à tout le monde. Tout le monde papa théâtre était boye bovandi si batumolo baké. Mafido kanga communauté na jusque là ata papa moko ya théâtre to monité. Alors baké Mafido kanga communauté na azate. Omar azo finga mabutu moi. Artiste comédien ni na télémi alors baké bobimisa Omar na bêtise. To yemo Mafido. Fiama ko poussière ma ko salité. Est-ce que c'est tellement le baquet bon bimisa Omar une bêtise? Bazo finga artiste à tout le jour chaque heure. Mais ce que c'est qui les abakouk. Bon nga vendre de la réunion, babakouk baleki ici boye ma ben internet bazo finga batou. Bon nga vendre de la réunion. Jusque là tout le monde réunion pour vendre pour mon mari hein. Omar finga ma jour et nuit. Réunion ni pour vendre liango. Cardozo mona batuku dans un fils sans problème à côté de internet ité. Bah comment traiter les lesbiennes awa? Nani yango si a télémito yemoko Mafido mako poussière à téléma lobike. Pourquoi bon finga Cardozo botika? Afel yango te si c'était les abakouk. Bolnga bobenga. Fila. Pourquoi l'injustice? Pourquoi l'injustice? Ya fila ne bongali saka. Ya fila ne yaka munene. Ya fila ne comme rakanga communauté. Ya fila ne comme rababakouk bakabola fila na ba artiste comédien. Ya fila rande muto yaka munene, ya fila ne comme grave. Ya fila ne comme grave. Ya bino comme grave te ya bino faut ba bombe la bino parce que ba papa wana mikolo wana o ba yaka ko bela biso ba baku ba liera na bandaku na bino. C'est la honte. Bato bo juger piqué. Si parce que babi na biso toyo ki na biso ba information tout babi dernière réunion ça maki lobby combo ya sila na combo ya sila. Ya nga kamera bino ba artiste. Ba artiste boza ebele. Si la soga est matin à problème, si la soga est matin à tes problèmes, mais à tes yété, a-t-il une contribution na yé? Parce que c'est ce qui est important.
boluki fila bozalaki na poto boyoka raison bobi fila matanga na poto fila tikali kotia makolo te atikali komonana te makomaki Belgique akomaki tie pa Olga Kabelo mais fila na matanga Jani ayoki yango azaka na poto matikali koya te yaya matanga et fila repa bapaya mais pas bakolo ndaku te te pa bakolo de côté ndenge Jani akufi wana boyebi peut-être pas si aussi la vue to pas si aussi la yoki et puis est-ce que fila soka yi matanga Jani est-ce que fila kola musa Jani yaya botika kovandela kombo ya fila na ba réunion et kozala mabe bosengi contribution soki bomoni fila tindi contribution te c'est faut botomboka fila za mabe muko fila pe akokufela tokoya te mais fila tindi contribution na ye pona matanga ya Jani boyebi te pourquoi fila monani te mamza simbaki libumu te amso libumu evimbi tokoyeba ndenge nini et puis babakouk tomonaki na arrivé ya accord ya Jani tendresse azalaki wana Zuma Tumba mais baza ba représentant bazo représenter fila bana ba réunion tozomona babakouk bazo ba yagola basaba tendresse mais baza ko représenter fila nayebi te bolingi ba représenter fila ngo ndenge nini parce que comme on a biso na matanga tozo parce que tozo lata ba polo ya SB tozo représenter fila bisalu to sab fila sali banderole ya SB atindi na matanga ezani azo représenter ya fila bisalu c'est-à-dire que azo lela na bino bandeko na ye atana musika elle n'est pas obligée seulement ya kozana matanga wana makambo yazo sala boyebi yango te voyage na ya kei kuna boyebi makambo ke rosala te. Mais pourquoi boluka kotambwisa kombo ya muninga na ndenge ya mabe koluka ko salir muninga kayeba matanga batalingi koya te est-ce que fila ko boya koya matanga Jani oyo ba jouana fila plusieurs fois ah bandeko un moment hein? Soki bovandi lisolo ezate bozwi kaka minoko bovandi si bokangi to bete masolo liwa ya Jani to bete ne tozo bala brini mutabomi to makambo bete ngo wana to bete ne papa biso de votre lobi batikali la brini $2000 na $10,000 oyo choisi matata apesaki ma histoire yo bete ngo wana cher ami to tika biloko wana si la te soka matanga ndi akola musa Jani Fay makolo ya Jani Fay parce que Jani Fay aza collègue na inde konae avec collègue n'a de konae donc totika biloko wana pour nous les abakuko bozola nangai to tenir papi Kader regarder totika une opinion nae mais nazo senga la masido si tu veux que batu base la reconnaissante na yo moko banana ko la reconnaissante na via parce que ti le loto zela cadeau na yo to mona vie ya tombola bi cadeau masi do muto elinga lokola yo na lopesa masi do cadeau te tika batu ba vanda ko benga batu te ke bale la ko reconnaissante batu fo la reconnaissance na yo bola munini yo saela batu tangela biso muto yo sombela mutuka na théâtre muto yo futela ndaku muto yo lojaye po yo mo ba lojara yo mais oza reconnaissant muto lojara na ndaku nete muto héberger ka ota bokola ka ote. Mais on ka batu bazara reconnaissant na yo batu bazara reconnaissant pourquoi congolais tous un sale comportement hein yo bolamu ebele batu basela yo zo reconnaître mais yo linga batu ba reconnaître bolamu na yo ba reconnaître ka bolamu na yo mais avant tala balobi avant que longola lipoti na miso muninga banana ko longola miso na yo longola na yo moko aobi est-ce que ngana za reconnaissant po bato yo ya ko reconnaître biso na TV ko yeba bango batu wana ba contribuer le côté ba kuto dana ki mukolo si ozwa mais muto banana dans le néant oza jamais reconnaissante na e
yo linga yo ne bazaka reconnaissante na yo parce que na yebi toza nzambe mokela likolo na se yo mopesi na pema yo mobateli yo mosungi yo en tout cas eza pasi mingi oloba eza te bandeko na ngai tozolela ye Jani toza na matanga SB azolela ye Jani biso moko toza korepresente Sila Bisalu bato tu babika so tomoni Dorcas Boloko tomoni Sila nango yebi yango te tomoni Tendresse tomoni Sila Miss Lolo tomoni Sila donc tokoloba na biso mingi te biso tozolela SB en attendant tozozela filme na biso en tout cas moi je vous aime tellement nalingi bino ya trop tokutani na bino à la prochaine bye bye